Akokende te. Akobeta te. Ingeta peuple congolais. Lelo, to senga une marche à la carte à Liège. To senga une marche. Na souka na wekomi sitting. Population bon na ce moment congolais, population étrangère. Population étrangère te baouti ba mboka na ba mboka baouti na kati ya Belgique. Na minute va présenter pour na mboka na biso le République démocratique du Congo, mboka na biso les Zaïre. Va se présenter pour na kenon na minute yo. Pas sur les les na mboka na biso. Pas sur yo, ba viol les les na mboka na biso. Na minute yo, to changer déjà masolo wana. To bomai déjà qui seke di tokundi. Na minute yo ça masolo mususu. To présenter bino que non. Zoba wana. Mwana wana mukie yo embabenga ka muchopi. Muchopi ya fali. Ozo affronter bateau, faut pas affronter. Ya lelote. Yo mo yebi bateau wana ba frontaka ibele. Bateau wana basala bino bozalaka. Bateau nyonso omona na simo. Basalaka bino. Mais bino bo continuer ka na message moko ya kolobela reno, ya kobeta. Na mboko ya Europe tango biso toza vivant Europe oyo botika la ko beta te ingeta Europe oyo botika la ko sala ke eloko te mona ba Liège na osenga bino bota na ta riban pamba bino mo mona oyo koya eyoya na minute oyo bandeko na ngai bauti musika na sepeli na présence na bango tokabola eloko moko te la bango avec la présence. Ingeta. La parole n'a tiré pas un y a soldat. Ingeta. Fali Bouba. Yo une tentative de détournement d'attention au peuple congolais. Malgré ma viole de Galabeni, na Butembo. Na ba ituri yo do mona yango te tozo interpeller ba parti politique nyonso ba oyo so bazo me falaire ko beta na poto na wazali pris le bain de la paix docteur Mukwege so yo do ko beta falaire on a basé si ba que nous on va se prendre en charge a wazali diaspora ba na poto musato stade yo ezate ka un petit individu fali pouba a condition biso yango to sensibilité communauté congolaise mobimba. Le 28 février, bisous sommes à Paris, nous avons une marche autorisée par l'État français. Nous avons un château rouge sur la place République. Après nous avons sous sitting. Nous avons Zénith de 18h à l'aube. Nous avons la salle, nous avons un concert de Banda. Nous avons une opération Farata. Opération Farata de Sinité. Bandeko à Londres, nous avons occupé la Farata pour la Chilombo. Biso pe na Zénith le 28 sur na Bercy tozo l'occupé na Fali Congolais nyonso oya koza la capacité à mobiliser ba saki ya ba farata ta 10 na 10 aya nango à partir ya le 20 farata nyonso yo ko farate bomba yango to le système ba maki ezali so ba mbie maki comme yo kaneti amaki elongo nango to bami o farata tangu yo ko ya concert na momina yo na bandeko na to ko bamba yo Farata. Farata. Opération Farata. Donc Fali pour voyer que opération Farata et bandit. Ingeta. Merci beaucoup. Ingeta. Bandeko abolingo lelo tokutana ki na Liège ezalaki lelo le 11 janvier. Première manifestation na biso résistant combattant na Liège to fungoli porte ya 2020. Il y a des manifestations au Ykolanda. Mais il y a des manifestations exactement où il y a attiré l'attention à Bissopo. Il faut qu'ils soient frappés ciblés. Il y a les 28. Les 28, tu vois, tu recutes à Bissopo à Paris pour tout le baquet. Tu lingi ba makambo yote, moka na biso et comme dans Kokoso et Kweli Likama, nous n'avons pas besoin de nous distraire. Donc, tu sais, merci mingi na bandeko ba yamba ki biso na Liège. Bino boyebi bilonga Liège eza awa bilonga yango yo bango mutu bayambi biso po bafungola 2020 nyonso tu ekosama na 2020
eza nde bilongi oyo nde moto eza na contrôle nango. Donc bowelela te bozwa makambo yango borécupérera makambo biso tosalaka. Non, on n'a pas besoin de ça. Parmi nous il y a certains qui sont capables de tout, qui sont capables chacun dans son domaine peut faire des choses pour le bien du Congo, pour l'avancement du Congo. Voilà pourquoi tu as besoin que Batouba récupère Makambo Bisoto Salaka. Nous avons besoin de la qualité et non la quantité. Ce moment ni Bisoto Zapo, pour Kangane Bilongi, na Bilongo eza awa soko suite décision na Makambo Congo sans qu'on consulter bango yebake aux encore koso. Yango wana vraiment na pesi merci mingi na baye biso na Liège awa maman na biso Fatou à servir biso à s'occuper na biso parce que c'était une façon d'elle de nous remercier par rapport au combat que nous faisons. Donc vraiment la suite des événements boye biango tout ça va marche kili tout ça là toujours ensemble beto kolonga dans la confiance et la Ingeta tout ça c'est le 31 de Bisanga Ingeta le 31 janvier le 31 janvier à partir de 12h nous allons sitting devant l'ambassade ya États-Unis pour la coordination de ma belle Salama na mboka Congo pour boyena Rwanda baza kondima Rwanda pour soutenir Rwanda pour na babo makabiso leba mwana beno partout awa na Bruxelles l'ambassade des États-Unis na Bruxelles le 31 à partir de midi nous allons l'ambassade le 31 janvier le 31 janvier dans un grand appel encore devant l'ambassade des États-Unis, donc la tout les manifestations autorisées. Et là, on peut passer à Fali Nakanda. Opération, opération, opération.